Soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe. La métropole. Le but essentiel de notre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi pour que je sache, et aussi à Nzambi Mawizi. Ils savent que tu es violé, couché avec la femme d'autrui, calomnié, insulté et mauvais. Ayons le courage de l'avouer, je n'ai pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Notre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert vos intérêts dans cette partie. Ya solo bandeko lo sako na bino nyonso bana nsumi ekolo Congo toye na lombango tobisa bino ke tokolemba bino te ya solo ete po bandeko tozali komona ke ya solo soki bomoni baloba na lokoto na biso baloba ete soki omoni ndoki belela noki mongongo ekufa yo ndoki oyo tolukaka toyeba bayebeli na kati na biso bayeba te les grands secrets tolobaka tokolemba te tokobanda korepete oyo nyonso ayeba te me lelo toye lisusu korepete ndoki botala elongi ya ndoki oyo abomaka Congo botala elongi ya ndoki wana très bien po ete mingi na kati na biso bayebaka ndoki te elongi ya ndoki yeyo toyeli bino yango lisusu bandoki babombana na nsima awa bandoki oyo bazalaka na mabele ekolo Congo oyo bavanda na systeme toye nango na ndenge ya moke po ete tolobela bino boyeba ndenge nini bandoki bamarshaka ndenge nini bandoki basorganiza ndenge nini basalaki mpo biso ngai na yo tozala baesclave batya systeme wana batya na Congo yango oyo système oyo eza na kati ya payote oyo bandeko bolanda na bokebi na loba yango na explika yango na baémission mosusu na chaîne tozalaki nango liboso mais lelo na ye lisusu mpona kokanga ndoki mpona kokanga bandoki mpona kokanga bamiyibi oyo bazali kosorganize encore baya encore po ete baboma biso koma mesana oyo bayibaki basalaki complot esilaki elekaki mais balembi te babandi komona ke mibu ebandi kopusana il faut renouveler système avec les mêmes tactiques oyo batambolaka bango misato bapilier misato batambolaka elongo bolanda na bokebi nyonso bamama surtout bamama oyo bayebi ke bakona bamitika na kati na baeglise bakanisa ke na kati na baeglise wana nzambe azali na kati na baeglise wana nzambe azali te na kati na baeglise wana eza nde système bayaki nango depuis l'époque coloniale ya komtia biso comme baesclave alors baya balakisa biso lokuta na bango na kati na pilier misato oyo basangana elongo christianisme religion nyonso na mokili ezali na kati ya christianisme baza na mokonzi obele moko oyo ekambaka bango nyonso e alors bandeko bana mokonzi moko tolobela bino bato bondima te me lelo toye na preuve tokangi moyibi tokangi bamiyibi oyo babombana na nsima ya pilier oyo na nsima pilier christianisme basangana bango misato so tolongoli pilier moko bango nyonso payote oyo ya système ekwei tokangi bango et alors bandeko tozosenga na bino bolanda attentivement démonstration oyo totieli bino et puis boyeba boyoka nani baimage oyo toyeli bino mpona kopesa bino ke bandoki oyo baboma biso na kati ekolo Congo oyo babomaka biso bazali wana me bino okende kobetela bango maboko na ntango bobetela bango maboko esala bango mpe un grand plaisir babi bah oui comme bayebaka biso te ke biso bato bomaka bango tika tokontinue kobomaka bango bandeko tosengaka na bino tout d'abord tolobi lelo eza mokolo ya mama Kipanvita oyo bakangaki ye na basango oyo babomaki batumbaki ye na mwana oyo tobengaka Mvuluzi Kimbangu batumbaki epi mwana wana pumbukaki boyibi histoire wana torepete yango tolobango plusieurs fois na papa mafolo
mais lelo toye po ete tobandi komona ke ya solo campagne na bango ebandi kosala babandi korenouveler ndenge nini tosala po ete torecontinue konyokola bato oyo bandeko bolanda oyo tolobaka toyebisi bino ke ya solo toza na bandoki bolanda lelo na ntango nzambe ya bankoko na biso azali kosala ke lelo tobanda kokanga bango moko na bango e esengeli ke biso na bino mpe toyeba ndenge nini tosukisa bango na ntango ozolanda video tokela mokuse tokela molai mingi te bolanda. Cette personne-là, c'est une personne à croire, une personne à soutenir. Tokena ba réunion. Biso ba to senga bo. Pour les logos to réussir boy. To sengi autant. Bon, ba pesi so autant. Ils ont bima. Mais bima tende. To passer de les sandimike ou les kambo makabila. Ah, on ndi matende. Ndi nazana on ndi matende. Na zone dima. Que biso moto sai de bana besoin par exemple pesa na mboka. Il fallait te faire passer par exemple un message à paix. Pour bakene par exemple na dialogue. Nous, toutes les confessions religieuses, donc il y a tout va se retrouver. Pour un discours, combien? Pour un mot, autant. Et combien n'est à peu près? Non, mais. Parce que les amis n'avaient pas mis baissant. Au moment de réunion, la présidence n'a répondu qu'il passait l'examen des élèves, moi c'est légué déjà, n'a répondu qu'il y a eu bon côté. Parce que réunion, la présidence, tout le temps, toujours, qui est déjà 1500, 2000 tickets par jour. C'est-à-dire, par jour. Par jour. Sur le 15 jours. Ça, là, 2000 fois 15. Ah, 1500. Donc, jamais vous devez avoir 1000 dollars. Ils arrivent à 1500, 2000. Némi, le directeur du cabinet, Némi, biso bato bana boshab to yebi ndenge mama weza. Donc, réunion to kena kuna moi ticket 2000. Papa 2000 ya muke. Na situation to la ngweza mbongo ebele au fond c'est organisé. Fois 15 dollars. Ouais, c'est une réunion à 10 jours voilà combien 20 000. Bon, non seulement ça. Toye ba réunion musune to ya lobaki wana to sala ki pa ya place ya tanga kombe wa de boso genoma. Ba pesa biso 100 000 dollars to organiser musala. Mais tout le monde moi bloc basal to lui les recettes calito comment nous faisons dans la salle de martyr wana ngam na ku coordinateur ba million ba mbongo bima ba million mais ba mbongo wana confession yo sa zwa na catholique na protestant na ba kundi ya liloba ba tout ba passer nyonso moko ngam na coordonner ngo et puis marini mtaza coordonner ba confession nyonso na batanga na coordonner société civile na organisation donc mbongo bima le souvent Kimbuta pesa ya kati. Gouverneur Kimbuta c'est une organisation donc tout ça na ba société civile tout ça mais ngam na coordonnaki. Réunion ana mbongo bima. Mbongo bima à peu près combien? Ah les élevés. On va nous bazo ba 30 000 dollars, ba 50 000 à cause de ma confession nous bazo ba 50 000, nous bazo ba 20 000, nous bazo ba 30 000, ça dépend de la puissance na impact na. Voilà bandeko na kanisi mingi na katra bino ba kolela. Mingi na katra bino ko yoka ba son audio vidéo o Denis les alobi wa vérité bokolela. Pona ko sabino ke système oyo ba sala tolobela kabino bazala ka elongo batambola ka bango nyonso elongo to bisaki bino babanoko ndima biso to sabino ke là dedans ba confession nyonso église bazana kati wana et là dedans bandoki nyonso ya politique oyo kaka parti civil onini nyonso bazana kati là dedans to bisabino banane commerce 3C batambola elongo et na kati ya 3C oyo yango esalaka lelo yo nyoko makamama yango to senga na bino pilier otokoko buka otokoko tumba otokoko panza pilier liboso yeyo esika bino bokena ko sambela pilier liboso nde o de Kristo sabino ke nzamba azalaka kuna te ezalaka cop na bango comme balobaki pona ko vandisa système na Congo esclavagisme na kati ekolo Congo il faut tokende na 3 piliers totambolaka elongo et voilà batambolaka elongo bango misato awa batuti ba rwandais bazali awa bango nyonso communauté internationale batuti rwandais ba illuminati ba franc-maçon ba français ba anglais ba nani bango nyonso bazana kati awa bazo timba pilier oyoke et eloko oyo payote kweyate et kuna l'église nyonso dirigée na mokonzi moko na monde entier bolingi bokweyisa balobi te telemisa mbongo ambongo ndenge nini soki mbongo akoki te babengi bapaster baévêque babishop nyonso oyoki ndenge Denis les alobi bango nyonso bana babanda kolia yo liani
banda babale ko vivre na mafia oyo na kati ekolo Congo yo yaka wana mpona kobetela bango maboko mpona kobetela bango maboko na kati ya l'église yo kanzaki nzambe aza kuna yoka basali ya nzambe oyo bango moko balobi ke bango nyonso babanda koparticipe na baopération mpo ke yo okufaka nzala yo olelaka barwanda banyokoli biso na mboko oyo rwanda anyokoli bino na mboko en complicité na basaleli ya nzambe yo obengaka basaleli ya nzambe nakanisi oyo toye nango lelo koyebisa bino mpona koteya bino toya kobelela butu na moi ke baza bandoki to banda kobelela boyoka biso te to baza bandoki. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout faire pour ete tobuka bapilier au misato oyo tozo komona eza pepele ya kobuka oyo biso moko toparticipaka na kati ya pilier wana yango tobengi christianisme, pilier ya église oyo yo moko ozalaka associé okendaka wana korépondre butu na moi tosambela nzambe nzambe akosala nzambe akoyeba nzambe ayebi mpasi na biso nzambe ye moko akorépondre biso nzoka te nzambe azoseka bino alita na bato oyo nzoka te eza nango mafia balaki na bino ekosala biso plaisir. Voilà nazanga moko te toza na papa mafolo nakanisi toexplikaki bino 3C toexplikaki 3C tolobelaka bino tout le temps 3C eza 3 piliers oyo c'est christianisme, c'est commerce multinational, c'est civilisation oyo bango nyonso batambola elongo moko akotika moninga te il faut se soutenir yango zokomona passe na kati ko le Congo ekosila te ezali ko continuer. Alors faut-il accepter de continuer na passe oyo ute totuni motuna wana na moto nyonso oyo ayebi ke azalaka proche na pasteur akendaka mingi tout le temps na kati ya ndako ya nzambe akendaka kocontribue na eloko wana mais tomonaka ye chemise nzuluka pantalon nzuluka ya nyoko makame pasteur ebumu etonda boyebaka te baliaka mbongo wapi nzoko baliaka mbongo na motuna yo. Faut-il to continuer to ndima oui y a pas de problème to continuer avec ces mafieux ou te ndeko raisonner toujours pesa bino réflexion to yaka poto teya moto na moto a raisonnaka ayebaka ndenge nini toko koloba non toko loba non na lelo na ambongo na groupe ba mafia wana nyonso bayaka na loba nzambe bazali ko se préparer déjà babani ko melengela babani ko kabola ba tâche ndenge nini toko kende sikoyo non nani azwa semi nani azwa te bazo penser que je seni mais bazo penser que l'avenir na yo peuple congolais yo moto mesana ko voter bango bazo yeba que non te to kosa bango lisusu to ko partager partage de biso ndenge nini yo ko jobo yo ko kosa na côté boy bango nyonso bazo wela mbongo bazo wela intérêt na yo peuple congolais et bazo mona te que non te to sala ndenge nini peuple kende a lo mwana passe oyo donc biso moko to milongo na kati ya passe oyo. S'il vous plaît, tout le monde a katia passi, pour la katia passi, to boya non. To boya non, to passer dans vitesse supérieure. Vitesse supérieure, to passer dans go, yako, si quoi ils ont des camarades dialogués, des camarades wana mon côté, mais des camarades qui n'a pas action. Action, oyebi les quartiers, na quartier na yo oyebi église, tumba l'église wana. Loba ke notre boy bande ko to se mobiliser moto na moto ebake ba mission ya pamba mais la soute émission ezali ya mbalo to sala po ete to sala mobiliser to boya makambu oyo banto bandoki oyo ba yele biso yango donc ndenge tozali awa moko na biso a jouer carte papa ma follow la kanisi ama follow aza wana ntinga papa ma follow to na posta na yo likambolo oyo te ko découvrir papa mafolo ateleme na mbongo ateleme na ba religieux to bane ko finga papa mafolo to bane ko ba tata mafolo alingi makama nzambe te tata papa mafolo mais to bane ko mona papa mafolo aza raison papa mafolo aloba kama kama ba église oyo ke bolanda yango te ezali kambo ya diabulu bato wana nzambe azali kuna na kati église te mais to mona ke batebele bandimela ete et to mona passe na biso zo continuer kaka promesse. Ba promesse pas nourrir biso et de l'autre côté bango baza ko lia baza ko vivre malamu yango wana tika na to passer pour ma follow et bon to concret to ken mo lai mingi te poete bandeko to na besoin émission yo moto nyonso ayoka yango moto nyonso ayebake il faut to panza 3 piliers to panza monisco to panza ba église nyonso sauf rien
bango nyonso baza complice en malheur na yo tino nyoko maka bana ba na classe malamu te ba melaka malamu te courant malamu te nini te boki secret de les abimisike biso nyonso to lia banda na époque boy ti lelo to continuaka donc ti lelo ba continuaka baza wana na cesse ba politicien oyo baza na Illuminati baza ba franc-maçon et bango baza na simona bango ba bi keza cop na bango on s'en fout na soko zano ba kisi na franc-maçon on s'en fout bango pe baza bata ba kisi. Voilà, papa ma follow, maloba omboka yo. Matondo lo sako papa sayala na ngai pe na koloba mingi te na bimise makambo oyo po bandeko na biso bayeba po na nini tozo komona page bayeba bien que ba conditionna biso batia biso na logiciel moko ba oyo balandaka ba politicien bayebisa bango boye que vous êtes des pays pauvres. On a un programme, il y a PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Acceptez ça. Le chef de l'État, nous, Afrique, va signer, oui, Tondimi, nous sommes un pays pauvre, très endetté, pays pauvre, très endetté. Mais qu'est-ce que signifie là-bas l'Église catholique, les églises, les religions? C'est-à-dire des pays qui ne doivent pas produire leurs propres biens. Ce programme n'est jamais produit, se trouve au niveau de la religion, car la religion a le pouvoir de contrôler leur conscience et dans les religions, on a déjà introduit un virus mental qui doit, dès votre naissance, naturelle alors, vous faire connaître que vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Ah oui, attendez, vous êtes pauvre. Acceptez que vous êtes pauvre, pécheur. C'est le premier conditionnement de la pauvreté à travers l'église et la religion. On vous fait accepter que au Botamati Moubola, pauvre, on ne reconnaît en vous aucune prospérité. Même à Kaouzui baptismo, on t'a catalogué comme, oui, maton de papa. C'est-à-dire comme on a pauvre, on a Moubola. L'église et ça, c'est d'abord un premier volet. De deux, Nayeb Chaboye. La religion n'a spiritualité. Il y a deux termes diamétralement opposés. La religion ne doit pas être au-dessus, il y a spiritualité. La spiritualité est pour la puce au potoyeba, est tradition, des liens de sang à chaque individu. Et cette tradition, il y a lié à Matila Naba, Kokonayo, Kokonaya Liboso Abanda, Azana Katia Nzoto Nayo. C'est ce qu'on appelle tradition, Ozana pouvoir. Soko Yemi Mameto, Obeleli, Nzambi ya Bakoko Nabicho, Yawana Kobele la Kanzambi ya Mvolusi Kimbao, Pokimba Waza, Koko Nabicho, Azana Matila Nabicho. Alors c'est pour cela que les religions et Yaka juste, Oyoki Deni Lesi, Denga Zoko Seka Bicho, Bayaka Pobaya Bare Bicho Nzela, Bandi Misa Bicho de force que nous sommes nés pauvres, Botique la caca pauvre, vous êtes vulnérable, vulnérable, peuple vulnérable, pays vulnérable. Voilà. Toujours quand on a vu ce Dieu baptiste montagne catholique, on rejoint Zélate. Ce Dieu baptiste montagne ma prêtre, ce pasteur à qui on le beau côté, au Koufi. N'engeba, quand on est là, na, bozo la bichou moko, toujours comme yébate. Alors que spiritualité, bandeko, c'est ça la voie, la carte spiritualité, okoya koyeba, ndenge ya kosambela, otobengi religion. Et nous, il faut d'abord notre spiritualité, parce que vous allez connecter na milimu nyonso, makila nyonso makoko na ezana njoto na yo. Mende, bakata mute, mais ba moment
nzela tala ndenge baeglise bareligion eyaka koboma biso bandimisa biso de facto okotami mobola okoyeba nzela ya nzambe te soko ozwi baptisme ya religion catholique romaine te papa salela jonction nan maloba na kombo ya ngolu sikemba ona bakoko na biso po lelo ezali molimo ya koko na biso mama Trimpavita tozo bobelela. Voilà ndeko moko asengi numéro 0032 466 110 180 non 192 ou 192. Voilà numéro na biso téléphone yango wana bandeko ya solo ete tomoni tokangi moyibi bandoki bassassin bacriminel oyo balia banakala koma lelo bakomi na poisa po ete nzambe ya bankoko na biso a permettre biso tokanga bango loboko na kati na sac. Et alors papa mama nalobeli yo longola aliénation na kati ya mutu na yo ya kolobaki te baza bato ya nzambe moto na nzambe aza te baza bamafie bandoki baza bato bailluminati baframason bakota na monde okili d'ailleurs na ndenge bokendaka bamodisaka bino na kati na baeglise wana. Vous êtes maudits quand vous entrez dans leurs églises. Et tout le temps, toza ko pesa bino ba explication tolo ngona bino na nzela na kofa parce que ba mingi baza ko kantake na ko kendaka ko sala ka présence na kati na ba lié wana bazo so bénédiction à Nzambe. Non, bozo sala maudit parce que yé aza muta diable ya zo mona mbongo et yo azo maté yo azo bloquer esprit na yo azo bloquer mémoire na yo moye oyeba ezati moni bana bazo bota mabisengi bana bazo bota manakindoki bana bazo kufa na nzela makambo nyonso ya mabe mpo na nini parce que ezali nde pasi ya mokili. Ndeko numéro ezali 0032 466 110 192 ou 192. Voilà numéro na yangwana soko dingo benga obenga dirigeant. Donc ça veut dire que ambongo tokangiye ambongo voilà bandeko biso nyonso toko respecter les sous ambongo te. To respecter bango nyoso te, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers bandoki o balingi ke bomengo ezala kaka ya bango ambongo tout d'abord aza congolais te. Ambongo baboto ba joye ba doctaye na famille ya Jean-Pierre ya Bemba Saolona. Et ba doctaye ba tsayi wala sikoyo ba pona nini ba pona kaka bango bo ba un pied dehors parce que ba yebi ke akoko sacrifier bino mawezate. Bandeko bokeba kindoki na bango ekomi na suka bandeko alerte ezopesa mayango bolanda comme kindoki na bango ekomi na suka il faut ba renouveler bakisi na bango ya sorcellerie bomoni Chilombona Kabila ekotele bango boulon kindoki esuki il faut ba renouveler. Alors église oyo toko benga mbongo na bato wana nyusu baza au courant nango alors pour la ko renouveler ngo ezo senga ba sacrifice makila bokeba na bapel nyonso ba campagne nyonso na bapel nyonso oyo ekozala lancer na ambongo na bato ba soit disant ba pasteur ba bishop ba nani nyonso ba sala nza bokeba ba relancer ba peine moko ba benga bino pour ba sacrifier bino bazana besoin makila ebele ya sacrifice na Congo ba like na bino esala nga plaisir s'il vous plaît bota ba like na bino esala plaisir. Voilà bandeko. Donc biso nyonso totele matolo bakele leza mukolo ya mama Trimpavita tozoloba il faut totele mato bundela mabele kolo Congo totele mapeke bandeko na biso bakufa te to défendre bandeko na biso oya zali po ya solote motra motazana niveau de compréhension na niveau mayele na ye soko moni moto moko bayele neza muke benda ye bele ndeko ozokende na kufa bakoboma yo kokende te po bato yo baza bandoki balingi makila na yo esopana meka wete bandeko to moni même biso tozo mona pasi ya ko teya me bato ozo teya mingi baza ko yeba te ko ozo teya bango po bimisa bango na kati na kufa bazo ko yoka te mais to ko lemba be bango te tozo continuer. Voilà alerte monsieur Pesami au niveau ba vol ya Air France et ko banda lobby Air France avion na ya liboso après confinement avion ya liboso ezo kita na Congo lobby. Mais na liste wana oya bato ba réservé déjà pour la voyager bato ba kamo ba bengi biso bi que des députés là dedans des députés avec des passeports français
là-dedans. Ba député, balingi ba kima, oh non sans ba nationalité mindele, tout ça, balingi ba zo avion on a ba kima. Alors, tu as alerté de deuxième, bon ça na bino, bon récupérer batouana. Au moins ni batou, ba vota ba loi ma bé, ba sala makamunyo sa ma bé, ba bomisa batou, le lobby tumbe bimaka na katia est ya kona katia Kivu. Moto moko député moko de fanda kangote, député bala na mbongo na bango. Bino pe beaucoup de sa bango, bo yebi bango, ba sala kawana, l'air bo moni bango ba passeport, bo bloquer bango comme ça to yeba. Ndenge ni ne komaki, bazo voter ba loi te, bazo défendre le peuple congolais et voilà balinga tika peuple congolais na les boulou na ba problème et balinga kima. Voilà bandeko, bana some kolo Congo ya solo entre bela rabino to na lisanga de to longi bango. Na lisanga de to longi bango parce que bango na lisanga na bango ba mafia ba ya na système oyo bango misaka. Et bon yo be na Congo o ya na système nini yo be na Congo yebite ke na kata complot ba sala awa na kati surtout awa de commerce là les multinationales ils s'organisent très fort là-dedans il y a Monisco il y a UNESCO il y a BAM il y a Mondo tous ils sont là avec ba commerçants donc c'est soutenir pour être équipe mo rekwete yo papa yo maman ko sarani yebaka oyo nyonso yo kaka wana organisation mondiale ya santé là-dedans ils sont là-dedans pour soutenir pour vous exterminer et récupérer votre matière et récupérer votre pays bango nyonso o monaka signe mondial wana ya serpent biloko nyonso monako pam onini bazana kati wana batako bengana na Congo ils sont pas là pour vous ils sont là pour détruire le Congo yango ba église ils sont en résumé, ils sont là-dedans. Papa Mafolo, les petits sont les Kamoussois au Bakissa, pour être Tonito Soukawana dans 4 minutes, Tonito dans 3 minutes d'ailleurs, Tonito quand émission. Alors Papa Mafolo, tu as pas alerté Bandeko, sur un au Bakissa dans Lombango. Et alors, touti sont là-dedans. Les touti, Baza Awa, les touti, américains, chinois, anglais, belge, allemand, tous sont là-dedans. L'objectif est, biso, comme tu as zoba na bango, bako saka biso dans les systèmes. Système wana, bako lingate kwea. Et lingo kwea, ba soutenir l'autre côté. Ambongo, réveille-toi. Et qui est dans l'autre église là de Kimbanteke? Qui est dans l'autre église là? Voilà le système comment il tourne. Papa ma follow, malobombo kayo 2 minutes na lombango. Biloma ya suka na oyebisa surtout ba mama na bilenge basi babima ba église nyonso babima ezala ya pasteur ezala ya l'église parce que sikoyo bitumba na biso ezali frontalement contre ambongo oyo soki nani anobaka ye nani avotaka ye soki cardinal congolais moko avotaka ye te c'est-à-dire baza bato bazo ko remplacer bazo ko nommer bango de l'extérieur. Donc en bongo na fraudulaire na nani soke oya sama tama lokula ngoma ya ba pai tozo kera bango tina suka ipo bato bande bazoko no faire perdre bitumba ezali ba église oyeli sikoyo passer na biso ezawa po to sila na il faut des églises donc panza bango bawe bakokima batima bawo tokoboma bango s'il vous plaît continuez à tuer en bongo il faut toboma ye Papa Sala Nazareti na uloba yona pesa maluba na bandeko mosusu bali koloba engeta matondo papa mafolo matondo bandeko nyoso na ebike to surprendre bino et to sabino que de vous abonner massivement sur cette chaîne à tout moment ce qui flash ye likambo ezali ya grave to koya ko alerte bino omoni toye boye bakiteke to ko sala émission spéciale na moi boye pona ko alerte bino et c'est très important oyoke émission yo partager ngona bandeko nyoso partager ngona bandeko tout le baké to comprendre pona ko longwana passe oyo to attaquer dans l'église to détruire l'église to boya makama l'église awo na ba poto bato bazana Afrique de sabino ke so okeda l'église na catholique ezaka vide bakena ko samba ba yeba exemple mafia l'église nyonso kende so boni un jour sanga no filmer le bino mona ba bâtiment munene bato ba comprendre que baza bata mafia ba pédophile ba nani tout ça sont là dedans ba illuminati ba francs-maçons sont là dedans
alors eza cop moko munene esam na kata mokili yango pe basala na kati ekolo Congo bazwa ba église wana nyonso bakosa biso même oyoka kuna non église nyonso sauf rien. Tous ces gens-là sont dans la mafia là. Bango nyonso baliaka na kata mafia mokonzi na bango munene azalakawa. Mokonzi munene azalakawa. Yende mutali mantaka nyonso o église pentecôtiste, église armée du salut, église protestante, église catholique nyonso patron moko. Donc ça dit que bandeko mam alo mboka tubo tuna bandeko bazana kati na Angleterre, na France, na Allemagne partout aucune église bato bazalaka te pour ba comprendre que eza na ngokop eza mafia. Nzambe azalaka kuna te. Nzambe azali na kati motema na yo dans ton cœur. D'ailleurs déjà oza déjà nzambe. Yo moto oza déjà nzambe parce que nzambe alobaki que to créer moto na ndenge na biso. Alors yo bozo lukani tala paste comme nango bara la kofi nzala ba classe ezalaka te nyonso te mpo na nini bazwaka biso na kati ya cop oyo ya 3C ezali 3 piliers. C'est comme civilisation, c'est comme christianisme, c'est comme commerce. Nakanisi bo batanga na ba livre mingi ya histoire ya colonisation boyoka bango parler mingi na 3C on explique bino oyo ya civilisation, commerce et christianisme. Alors to kangi bango kleboa bakolonga biso sute matondo lelo ezake mokola mama ki pa vita ya moto eli bino kono sabino ke l'église ambongo kosakana na biso te ambongo to mettre yo en garde ambongo soko lingo kima na Soudan na mboko no basika ba lokota yo olongo kima na lombango kene na lombango yo moko congolais za suzobate oyo sakana ye et yo congolais arrêtez de suivre des gens comme ça comme la mbongo ceux qui biso to telemeli bango nyonso na kanisi ekoza libike no ba patron na bango bazosela ba komba non sont pas encore réveillés. Non, ils sont encore distraits. Continue à les distraire. Mais les jours baroyoka ke to beniko panza l'église. Suivez-moi mes chers amis. Les jours que ma patron na bango o batinda ka bango na kati ya 3C baroyoka ke to bandiko panza l'église na bango mokolo wana ekozala somo. Les to bano o panza l'église to pandi du fait déjà to takaki ba député attaquer tous ces politiciens sans personne. Ils sont dans la mafia. Toi attaquer bango, toi attaquer l'église, toi attaquer Monisco, toi attaquer bango tupo baza dans le système. Donc au moins la boyo kaka Félix Tshilombo na kabila mikolo bazoka na te na la kenaki mbango Monisco. Donc kabila na Tshilombo baza wana na kati bazoyo kana bien te Monisco là dedans na kati ba commerçant Monisco va dépêcher les là rapidement. Allez-y, kede bayokana. Tu as besoin de que mésentente, ça ne va pas. Atindi batindi batoka ba église, kede boyo sabango bayokana. Pour renouveler pacte. Tout ça pour n'en pas exploiter biso. Voilà la kanisi boyo qui bien. Alors bandeko, oyazana post na mona ndeko mo azo insister, yoka numéro 0032 466 110 192 ou 192 191 92 Nasuka. Merci Matondo bandeko to pesen rendez-vous na biso kombo mesani na 20h30 pour votre information d'aujourd'hui. Merci Matondo partagez vidéo massivement na bandeko nyonso bayokango ke telemela mbongo telemela Monisco telemela l'église nyonso topo yango presque to tumba yango po banoko le bisomi. Voilà, élection tolobi non aux élections au Congo. Plus question sur le monde mutabani ko le belo. Oui, tu dois se préparer pour la 2023. Tumba ye chapine ba jeune, bo préparer ba pine pour bo tumba bato wana nyonso pa ko la bilon makama ba élection pour bo vivre yango 3 fois. Bo moni ba ndenge ba kosa ki biso tozwi nini. Bango ba gagner batongi bandako basale nini yo vi na yo banda bo banda ko voter na lelo coûte cote encore na se likolo ya buzoba wana. Voilà, merci Ingeta Ibobo Ibo.